réellement au vivre corona yo ki muninga obela corona en tout cas kozala apte ya kokende kosunga moto na po oyebi pasi wana mpona koloba vérité na natambolaki te bamema inga komema nazalaki so na makoki ya koloba te kotambola te kosala eloko moko te makasi vraiment estilaki mpo pasi elekaki makasi ata nde bandeko bandaki koloba o mela masuba asala boye ngai ntango namekaki c'est comme si ekendaki koprovoke so maladi wana makasi esimbaki te un vrai leader aza moto aprotegeaka peuple na ye un vrai leader aza moto akoki kotika bino bozala expose na maladie lokola corona parce que après bozala expose ta oyo ya confinement oyo mpona koloba vérité elakisi bizaleli na biso mpenza ya solo nde tozalaka oyo alaka bizaleli na biso ya kati parce que libanda eza kati te. Bonjour père, bonsoir bandeko na ngai lisolo Congo. Bo s'abonner, bo liker. Tokoloba bosolo pe ekosikola bino. Tokoyamba mama na biso en direct pona tobeta masolo ya corona na lolenge batu baza ko se comporter envers batu oyo baza ko bela yango. Tolobaki na ba émission na biso. Tolobi corona eza maladie comme maladie nyonso eza épidémie donc soki ezwi mutu bamisusu baza koleka bamisusu baza kobika virus mosusu mpe eza komonana te mais oza contaminé donc oza donneur yo ozoyoka ah ngai naza na ngai bien mais mutu oyo oza na ye soki ose protege te une fois na contact na yo mutu wana abeli akoki mpe kokufa mais yo oza no kotambola epa na biso bacongolais tokomona yango normal mais na kati wana bato balali nzala bato baza famille eza leste e makama boni omemi na kati ya foyer wana to se protéger to mibatela tokobeta bosolo ya corona bosolo wana ekosikola bandeko na biso oyo baza kosala sembla na misusu baza kotika baninga na misusu nini mais okomona bandeko na biso baeglise ya mindele okomona mpe baza koasiste ndeko lipa nini tout ça ezali kozanga mbongo te na bato bazali maladi ezali bolingo moto azangi bolingo akomona lola te toko ya mama na biso aza na Iowa. Mama mbote oui. Mbote papa oza wapi précisément parce que on joue en direct ngai naza na ville ya Iowa City c'est précisément na state ya Iowa. Ok, en tout cas to nayambi lelo en direct parce que na kotanga kombo te bino eza soko mutatangi kombo mutu wana akomi ennemi na bino to kaka aza na corona uswa tabelaki yango yo boyo oza robo continue kotonga batu to s'abonner to like na lisolo ya Congo na YouTube 63 501 Kirksville. Mama toko tuna mituna et oyo ezali kaka témoignage. C'est juste 10 minutes à 15 minutes au accorda ki biso yango nde toko salela. Mama na sepeli koyamba yo. Mais motuna na biso ya liboso corona eza ko exister tote. Pona bino batu bo vivre ngo mwa moke. En tout cas, pour la vérité, corona est coexisté et puis corona est ezali. Bon, tellement ils ont maladie moko ils ont invisible, ou ils ont que mutu moko zo mona ngote, ils ont maladie moko zo tamwana mupepe po au monde atoye ba kende ko songolo azana corona, c'est un peu difficile. Mais nako simbato osimba ki quelque part to osola ki na mutu moko songolo to respira ki maladie moko boye, o respira ki mupepe moko boye. Nde ozomona ke bato bazozala contaminé exposé na maladie oyo ya corona.
mutu moko te akoki koloba na ye moko ke mibatela mpona corona tozomeka kosala nde effort mais koloba ke ona se protéger mpona corona en tout cas nakoloba eza impossible parce que la plupart ya bato babeli corona bazwi yango kaka na misala te bazwi yango kaka na banzela te na bamagasin te bamosusu mpe corona ekuti bango na bandako na bango avandaki na ndako moto ayeli ye corona apesi ye corona akontamine ye. Est-ce que bato misusu baza kobela bacorona wana est-ce que baza mpe badonner ye ayoki aza maladi te mais apesi mpe moninga? Bon, il y a des gens bato yango neti eza na ndeko moko nayokaki lisolo na Europe lisolo wana mpe eza sur YouTube ndeko wana ayebaki aza na corona mais azokosa cousine na ye ki aza na corona te cousine na ye akende kovanda pa cousine na ye okosala eza geste ndenge wana eza kosunga te tozala baréaliste yo oyebi ke oza na maladi mais ozobenga bato ke oya kovanda na bango si longtemps ozalaki déjà testé positif na maladie ya corona mais ozolinga okende kovanda na bato wana ozobonga bato soki vraiment toza bato tolingi tosunga bandeko na biso soki omoni ke oza testé positif ou soit ozomona ke oza na basymptôme moko lokola neti oyo tozomona na tv bazoloba mpona covid en tout cas mibatela mpo osauve mpe bavie ya baninga mosusu. Par exemple nga moko nde naza awa nga na bandaki koyoka basymptôme esali na nga na nzoto 1 mois nakendaka mosala nasalaka nalambaka toliaka na bana na mobali me nayebaka teke nazaka na corona badouleur na bandaki koyoka ebandaki kopesanga baeffet lokola ya malaria nde tozaka bamalaria na baafrike wana baeffet moko bacourbature. Est-ce que oko détaille yango accourbature wana accourbature ezali nzoto pasi oyo tobaka nzoto pasi? Yes, bacourbature eza nzoto pasi ozomona bamuscle na yo nyonso ezoswa baarticulation na yo ezoswa douleur oyo eza ke même mpona kolokota eloko na se ozoyoka bacuisse na yo donc pasi na kati ya misuni na nzoto bamisisa ya nzoto ezosala douleur oyo eza ke ozokoka kolala te ere moko mokongo pasi ondire mutu osalaki bamisala makasi douleur moko lokola moto moko babeti yo na bato ebele donc douleur partout douleur oyo eza ke ezosisa opongi nasalaki ata ba 3 semaines alalaka te nakenda emergency 2 fois bazocheke tellement bazomona oza na fièvre te oza na tout te moyen baza na idée ke oza na corona ezalaki vraiment pasi par rapport ya badouleur nga na pesa parce que corona azoya na basymptôme ebele moto na moto aza na basymptôme na ye ndenge azoyoka eza différent okotuna ndeko mosusu ayebi soki nga nayokaki boye donc moto na moto aza basymptôme na ye azoyoka donc yango tuna ezosalaka ezala difficile mpo bato bakoka koyebaki oyo eza corona mpe oyo eza maladi mosusu. Est-ce que corona azopesa basymptôme ebele motuna mosusu eza koyela nga na motu parce que toza kozwa yo ntango ebele te est okopesa biso témoignage mpona bato bacomprendre maladi oyo il faut mpe koépargne baninga toyebi olobi chaque moto aza na symptôme na ye mais ya yo ntan wana opasaki ya quarantaine ya confinement ezalaki lolenge nini? Bon, ngai ntango bandaki koyoka nzoto bien te lobongo makasi limbisa ntango na bandaki koyoka badouleur wana ndoyoka nzoto bien te nazalaki na ide teke ezalaki corona bon ntango nakoki komona basymptôme ekomi kose manifeste na oyo nazotala na tv naye komizongisa na ngai wana nayebi oyo eza corona ntango mutu nayebisi partenaire na ngai ye azalaki na badouleur abi te oza na corona te ngai alobi te badouleur nazoyoka na basymptôme nyonso nde nazoyoka eza ndenge bazoloba na tv c'est sûr naza na corona ye akotaki yango doute wana tosali 2 semaines kutu na ndako nayokaka bongo babudike tovandaka toza na ascenseur nde ngai nandaki koyoka selon ngai nadesidaki nakotaka ascenseur te mpo namoni naza na corona ngai namonaki avant test namonaki naza na corona na bando kota susu ascenseur te mpona koépargne baninga tovandi na bango na building na bandaki kokita na baescalier. mais bamisusu ntango babeli corona balobi oui koépargne bato eza très capital parce que vi na biso bacongolais eza ndenge moko na mindele te yango ndo komona mundele aza kaka mbwana nyau na ye parce que bato wana mbwana nyau baza banyama mais amoni ase distraire na bango bolingo elongwe na mitema vraiment ya bato mais mama azalaki na bolingo wana ntango acomprendre na basymptôme ameki un peu koséloigner mais ntan na yo ya confinement opasaki yango boni? Ntan na ngai ya confinement en tout cas nazalaki na chambre na nga pour 14 jours nazalaki vraiment ngai moko
chambre na nga tellement eza na bathroom makambo nyonso nazalaki kaka na kati awa papa soko alambi asali mo eloko ya kolia atikeli nga kaka na porte nalati baga nalati masque na benti yango rapidement nakoti yango na chambre en tout cas nazalaki kaka tozalaki kovivre ndenge wana nazalaki mpe yango ntan mosusu kobenga bandeko mosusu koluka ta moye baede nga na kosomba te eloko parce que toza na bapapa mosusu bayebi kolamba te mpona kaka bandeko bameka koyedenga kosomba te eloko kotika na parking mpo mobali na nga azwa aya asalelanga mpona lia en tout cas pour dire vrai bazalaki te bazalaki kopesa baraison oyo ke soki otali na kibomoto boye eza vraiment valable te ozomona ke moto aboyi na ye corona eza maladi te ekozwa motu kaka ke osombeli moninga eloko otikeli ye na porte nde ezwi yo to osimbi porte ya motu azobela corona na libanda corona ezwi yo non na bandaki komona meme place nasala bacollege na ngai mindele omona bazobenga nga chaque jour baotuna nga oza na besoin eloko nini biloko to nini mpona bana na yo mais tozala na bango na affection makasi te yake ozala baninga toza juste bacollege de travail mais bazalaki na souci na ngai makasi ya koya koyede ngai na temps oyo nabelaki nazalaki na confinement na ngai mais okomona na bacommunauté na biso congolaise bandeko soki obengi moto ya moto aopesa kaka raison na ndenge oyo eza nango vraiment valable te ezalaki juste bandeko mibale mpona kokosa te fo koloba verité liboso ya nzambe nde bameka kosunga nga balambi biloko na ndako na bango batiki babengi mobali na nga ake kozwa ngo kuna na parking na bango libanda po bana na nga balia durant temps oyo nyonso tu navandaki ya 14 jours mais vrai vraiment bandaki koya kokroire kopesa confiance na bango ke bandaki kotia motema mpo monusu aza na motu nde oyo atiaka mwa motema en tout cas na temps ya confinement oyo nazalaki déçu oyo mpona koloba vérité nazalaki déçu oyo ezalaki mpenza ekomaki maudit l'homme qui se confie à l'homme pour la communauté congolaise soto lobi pe moi vérité bazomona corona eza maladie moko donc sida kuto aza na valeur bato babeli corona to komi lokola bato bazobela lèpre nde to bazomona ba lèpre na tango akala balingi kopusa la pembe note parce que so bapusa ni bakoma impure mais corona c'est juste une maladie lokola flou nde tout monde lobaka grippe eza na maladie nde nde okanisa te corona ezokoma bato oyo ekuti bango ba maladie mosusu na nzoto ezokoma mpe bato mingi ya 3e âge mais bajeune bana mike eza maladie lokola flou eza maladie toyebi ke eza contagieux tokoko se protéger mais okoko tika ndeko no na pasi te pasi abeli corona po boyebi grandeur ya maladie wana te boyebi badouleur bato bayoka na maladie wana te yango wana ozomona bato bazopesa baninga distance si réellement ovivre corona oyoki moninga obela corona atuka kozala apte ya kokende kosunga moto na po oyebi pasi wana ok madame eza lokola bato misusu batémoignaki balobi basali 10 jours baza kolia te mai eza kokota na monoko te aza kokoka kotambola te me nzambe asali ye grâce abiki me motuna na nge ezali yo sikoyo par rapport a basymptôme na yo ovivaki yango ndenge nini na confinement no ya 14 jours obanda koyoka ndenge nini obandaki kosa sortir ndenge nini ngai ntango nazalaki hospital ntango maladi wana ekomaki makasi baye komemanga na emergence mpona koloba vérité natambolaki te bamemaki nga komema nazalaki so na makoki ya koloba te kotambola te kosala eloko moko te makasi vraimen esilaki mpo pasi elekaki makasi ata nde bandeko bandaki koloba o mela masuba asala boye ngai ntango namekaki c'est comme si ekendaki koprovoke so maladi wana makasi esimbaki te nde yango esalaki ekendaki esi retrouve na émergence ntango nakomi kuna bazwi ngai babandi kozongisa nga mai parce que douleur elekaki na nimo moki nazokopesa yango explication to bazomonaki moto vraimen aza lagoni babandi kozongisa nga bamai basali nga test na butu wana même basali test lobi nango na ntango test ebimi nde baye koyebisanga ke oza exposé na corona mais bandeko mosusu balobi yo na corona temela masuba zwa ai zwa ndembi zwa matiti ya libanda wana tokisa mifinika mutu na mutu na makambo ya corona aza koya na ide na ye par rapport alobi kwa bato yo okoki kopesa conseil nini na matière ya komela to ya komisoigner bon nakoki koloba komela kisa bokoko eza mabe te komela nde bandeko bazomela eza mabe te eloko mwa moke nga nakoki kobanga eza nde masuba mpasi nga namonaki réaction masuba na nzoto na nga mabe makasi epesaki retour ya mabe me bandeko mosusu mpe tozotala ba youtube bamelaki masuba babiki me ngai ntango nasali parce que eza na bato mosusu lokola bato babela diabete akomela masuba te ekosimba te
ezala bato mosusu mpe baza bamaladi na nzoto mpe ayebi te azalaka na maladi fo koloba verité toza awa eza na bato mosusu to bakenda kosala bacheck up na hôpital po ayebaki azabu toza awa mosusu batambolaka me santé na ye ntango mosusu azalaka na problème na kati me etikali wana kose manifeste te po ayebaki aza maladi alors mpona komela masuba fo kosala très attention ngai namelaki masuba epesi nga retour nabelaka na nga te si nde nakendaki basala nga test ya corona basala nga batest ebele na nzoto batrouve ata maladi moko te na nzoto nanga me balobi seul maladi yango batrouvaki ezaki corona donc komela babiloko wana bakisi ya bokoko mpo na ngai batisane tobandaki komela eza nango problème te parce que depuis afrique tomela batisane mpona bamalaria mpona bamaladi ebele malaria eza makasi koleka corona mais corona sikoyo badouleur nango eza makasi koleka ya malaria différence eza wana komela kisi ya bokoko ezaki problème te esungi bandeko ebele babiki nango ezodépendre na organisme ya mutu mosusu amelika mwa kisi ya bokoko tisane boye esungi ye mais mutu mosusu ameki boye ezosala eloko neti ngai nameli yango ebele esali ye eloko te nakoti kutu bamofuku wana ya kofinika batianga bablankete wana donc en tout cas esali ye eloko te au contraire soki basali ngai yango to wana obima nabeli lisusu makasi ebanosalanga bo elopesanga ka retour donc par là olingo bamutu na mutu aza na organisme na ye ndenge eza korépondre par rapport à bakisi oui mutu mosusu ameli masuba abiki mutu mosusu ameli masuba epesi ye retour mutu mosusu ameli tisane bakisi oyo tozotokisa bacitron batangawisi bamatisi mosusu ameli sava corona mpe esili ekei nango mais mutu mosusu mpe ameki esimbi te eza sa dépend ya nzoto ya mutu na mutu ok naza kozongela yo madame corona ezali maladi moko ya mabe oyo bato misusu basali ba 10 jours sans kozanga kolia 10 jours sans appétit 10 jours sans komela mai 10 jours ya makolo kolenga etrouble organisme na yo ntango eza koyeda kotrouble organisme na yo donc esengeli vraiment tomibatela mais okoloba ndenge nini par rapport ya bacongolais oyo basangisaka bato anniversaire pique-nique ya lobi la mosusu aza leader boye aza leader aza kotika bato misusu bazala exposé okoloba nini okopesa biso mateya nini par rapport à ça un vrai leader aza moto aprotegeaka peuple na ye un vrai leader aza moto takoki kotika bino bozala exposé na maladie lokola corona parce que après kozala exposé toyebi nini okoki koya na nsima eza ekoki kozala liwa ekoki kozala makambo ebele soki réellement olingi peuple na yo oza leader yo osangisaka bato na bafeti na nde bato babengaka yango sepelase bamakambo ebele wana mais zela maladi oyo esila mopepe oyo ekende koma na temps oyo okokende osangisa bato okende olia for nothing bato wana baliaka na bandako na bango bato wana bamelaka na bandako na bango mpe eza poto masaka okomela yango place nyonso olingi omela oke osomi na ndako na omeli na temps oyo eza vraiment tante ya kosangisa bato soki baeglise kutu eboyi kosangisa bato c'est pour protéger les gens mais sikoyo na pambaka boya à l'occasion de rien baanniversaire bafeti eza vraiment na sens te kosala babiloko wana na temps oyo tozala vraiment bato tose protéger mpe toprotéger baninga na biso tomeka kosala babiloko wana te motuna ya suka mpona tosisa émission nalingi kotuna na ndenge ovandelaki ntan wana okopesa na bacongolais mateya nini oyo etali bolingo na baetonga na bandeko mosusu to se comporter ndenge nini par rapport à mindele en tout cas na temps oyo ya confinement ngai na remarqué makambo ebele oyo ke ezalaki bon bacomportement mpe ebele ya biso bato bokoyeba bosolo ekosikola bino bosabone bolaike na lisolo ya Congo mama okoki kokoba ta oyo ya confinement oyo mpona koloba verité elakisi bizaleli na biso mpenza ya solo nde tozalaka oyo bizaleli na biso ya kati parce que libanda eza kati te nazomona na ya mindele nga place nasalaka naza presque nga moko mutu mwini mais na temps oyo ya confinement nga na bana na ndako na nga namoni mundele azobenga nga alobi naza na Costco nasombelo nini oza na besoin ya nini mundele wana napesaki ye ni $10 ni $5 na volonté na ye moko amoni ke naza na bana naza confiné asombeli nga ballon ya bapapier hygiénique
asombelinga ballon ya ba tissu asombelinga paquet ya ba gloves to binga gant aye kotikela ngai tosengi topesa ye mbongo boyi habite toza na temps ya confinement tosungana mais au contraire na bandeko na biso ya baafricain totieka bacongolais te parce que likambo oyo osalema na baafricain nyonso parce que ngai na vivre yango nakie na magasin ya ye africain nasomba eloko aboyi kofongola mponga na oya mpo nabengaki ye avant nakende mais tozala bamise oyebisi mpe bosolo naza na corona mpe nayebisaki ye vérité ke nauti kobima na confinement bon abangi nga aboya kofongola donc me ngai nazalaki na besoin nasombela bana na nga biloko ndeko wana aboyi kofongola magasin atikanga 1 heure du temps libanda ebe nayebaki ke azalaki na kati esala ye nga mpasi nazongi nake na magasin mosusu nake kosomba et je me suis décidé nayebi na okende nga lisusu te mais ezalaki na eloko moko nasombaka mpa ndeko wana nakei mpo nakende osomba nabengaki ete tour wana asalaki surprise mpo nayebaki azobanga ngai mais nazalaki na ngai bien nabimai déjà na quarantaine na ngai nalati bagan na masque nakoti ntango nakoti azalaki surpris ya komona nga bona soni wana ya bato azalaki na moyen mosusu ya kosala te ndeko aservir ngai esali ke mbongo napesaki ye ya kashe ezalaki moke fo nabakisa mbongo nazalaki na kashe mosusu te nazwi carte na ngai napesi ndeko ye mpe alati bagan na masque ngai mpe alati bagan et puis batie vitre wana mpona kobare moyen tosola mpepe etutani eza te ndeko azwi carte na ngai aswape asilisi azongiseli nga ake kosimba désinfectant na bagan eloko wana ekambisaki ngai nakamwaki vraiment niveau bato bazangi bomoto na temps oyo ya confinement ya maladi oyo yo olati gan sikoyo biso ngai nalati gan sikoyo corona ekozwa ndenge nini yo olati gan c'est juste elongola gan bwaka change gan mosusu yoke kotia désinfectant likolo ya gan eza na sens te ntango namonaki bageste wana surtout en tout cas edécourageaki ngai namonaki te nakoki esuku na te mpo natia ye à l'aise na mosala na ye namonaki malamu naki esomba na magasin mosusu kuna nakoki kokende susu te mpo tokabwana mabe te toza bandeko eza maladi eza mopepe eye ekokende corona eza maladi ya liboso te eya na monde ya eu d'autres virus eya na monde bato bakufa ebele epuis eleka bane ebele wana tobotami te biso mpe toyei kobotama maladi ezoya avant toya baamérique awa virus mosusu ebimaki eutaki mexique eyaki awa esili biso mpe toyei kokutana na temps ya corona donc elingi olakisaki corona mpe ekokende eza fin du monde te donc merci maman par rapport ya témoignage opesi na temps na yo ya confinement tokoloba bosolo ekosikola biso bandeko baza kolanda biso na YouTube lisolo ya Congo bocomprendre kozanga bolingo eza pasi ndenge mama oti koloba corona eza fin du monde te se protéger garder distance moye bandeko wana soko yebi ye soko sungi ye mpe na mosika eza te parce que azangi mbongo eza parce que yo ozali africain neti ye baeglise na biso mpe mama nabosanaki koloba eloko moko est-ce que baetonga na biso mpe par rapport ya baetonga mindele baza kose comporte ndenge nini devant bato na bango so babeli corona bon mpona koloba vérité eza ça dépend ya mutu na mutu ndenge akomprena makambo ya nzambe epuis na ndenge akomprena donc mokili ndenge ezali amen bato bazodecevoir bato eza te ke oyo basambelaka te basambelaka me mutu na mutu aza na ndenge nayebaka façon na ye ya komonela makambo bato oyo baose comporte mabe envers baninga baa na ndenge yango baojuge makambo bamosusu mpe bazomona ke eza maladi nga ntango nabimi na quarantaine eza na ndeko moko akufelaki ndeko na ye propre en tout cas natalaki te ke nga nakosi kobela kasi nabimaki namoniki naza nanga suka maladi te nakende kuna modele bandeko wana bayambaki nga j'étais surpris na bandaki kutu kokende mena badoute nazali kobanga nali estce bakoyamba nga na kozala bienvenu epa na bango mais ntango nake kuna modele bayambaki ozomona na compassion nyonso babi tozaki komona mpasi toye koyoka mona ya retard mpona nini obengaki biso toyebisa biso toya ata kotika ata biloko na porte ekamisaki ngai me bandeko wana nga nasambelaka na bango te bandeko wana basambelaka na église mosusu ok en tout cas etusaki nga geste wana est-ce que bandeko mosusu vraiment oyo yo considéraka bopriya mpe esika moko bazokima yo oyo topapasa kutu liloba nzambe me azopesa distance ali mpe kutu tati kotuna yo ke o ese oza na eloko ya kolia non etali ye te qui dans un cœur nde baloba na ngai etali ye te donc débrouille na ndenge no
mutu mosusu bosolo neka obenge binaza nazo kanda to bien te naza na corona naza na quarantaine abia mama na melo nini bato kutu baneko doko baneko pesa bango ma distance pesa bango bote lokalo atanga pasi bango de baye oh alléluia et bato yo za kana bango kole sereli nzaka na musabe na tanya corona a échappé ali ko yeba te soko liaka soko liaki soko milaki ni etali yeti en tout cas pour na wana ba chrétiens congolais africains to changer lo lenge na biso ko vivre maladi o eza maladi moko ezo buka nzota mutu na niveau ki akoko sokola te akoko lia te akoko lamba te so mto ko telema na mbeto te akoko lia ndenge nini siko so azo banda ye moko eke biso moko to sungi bande ko na biso o banga maladi te to za na posa banani basunga mindele eza soni tala mindele même na TV même na YouTube même na normal be de ba oye babande ko na baza na corona de ba oke ko sunga bango voisin ka ba pesa na bango ka mbote ba so la te mais na ta oyo mona sombi biloko ayena groserie atiki na porte mai papier atiki na porte jus pas ibi ki mndeko wana ta mususu na posa eloko na makasi na bicho mais biso ba congolais tozo ko sala eloko na te baza muke dala ebi mama pasteur mona vilo nga nazali mobali na ya bela ki yango ba tozo ebise aki mombali atika mombali mais pourtant baza na pas et pourtant baza na pas ata bino oyo peuple ndenge nini oyo peuple ndenge nini en tout cas tozala na bolingo peuple congolais tozala na bolingo corona eza juste une maladie comme toute autre maladie. Aïe, santé. Et la maladie, moi, quand on continue à isoler, et ça la dignité. Si on a et l'autre zombie à terre, bah, oui, si elle a une porte. Attends-moi, nous, dans l'ami, moi, pour nous, l'ami, si elle a une porte, les maladies, moi, ils ont fait ça, vous n'en pouvez pas. Au conseil, il a tant au lila, il y a eu un mapé, au comme la poste, il y a eu un mais tant que ça la tant que l'autre on est l'autre pour voir quelle idée oyo peuple ndenge ni on habite l'autre côté on a pas contaminé en tout cas to sunga la pona na temps otozali et ko leka na ngome to sungana. Merci maman na sepelaki koyamba yo na en direct na lisolo ya Congo. En tout cas to garder contact boyoki ndenge mama lobi bolingo eleka nyonso sunga ndeko oyo abeli sunga ye ya kokomante ezali te oyo alobi tosukisi wana napesi mbote na Niclette oyo abobi Fiston Mweni oyo abeti napesi mbote na André Marc oyo maminga lula Kir civil s'abonner États-Unis to s'abonner na lisolo ya Congo bokoyeba bosolo pe ekosiko la bino pona lelo tosuki wana bayo.